m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local bandeko ayaya. Maboko Yanzambe kaka ndenge nalobaka mikolo nyonso soki bomoni ngai na tomboli maboko likolo seke bino mpe botomba maboko bolobaki non émission na bino nous voulons savoir ebandi na bandako ya banani na bandako na bino pamba te bolingaka 100% catch oyo bino bobengaka bondoki biso bengango bokoko eza nde likambo ya mabele ekosuka awa te lelo nakendaki wapi pe jeudi ya lelo natambolaki wapi bino bato bolanda biso na poto jour nyonso yo kozwa image oyo yayo pe yango wana di nayebi ke nakoloba boye te sans napesa bambote na baoyo basungaka champion local na batransport pe lisusu na baapele na bino ya kitoko mpona boyebisa ngai nakende sako na yo ya Fredi Ngoma Lekoutumier lo sako na yo ya Fredi Ngoma Lekoutumier papa na kingi ekuime merci beaucoup ya trop vie na ngai ya Fredi Ngoma Lekoutumier na moi eloko esaka moi bien merci ya trop pe lisusu ebongo esika vie na ngai vie prospérer bakine $100 c'est quoi $200 c'est quoi mbongo eloko pamba ya Fredi Ngoma Lekoutumier ndenge na bi vieux kitola mwana Belgique ya tongo vieux kitola ba yoka na koloba te na bi PDG Jano Binano na ganga na yoka bongo na lobi Pascal po ba $50 c'est quoi de bato na tanyana boka ba mbongo donc bato ba bimisaka mo solo eko la champion local sala moi bien makasi bango wana lisusu na bi bubulu mukunu kilanda muke chef coutumier village Lutendele nakobwaka bino misusu na sima na banana bosoko émission na yamba na invité na sauter na kozwa bon na tikali mame na mbina lelo na invité na émission ya lelo na mbi bongo oyo bino bobengaka na invité to kotuna ye to kamalamu Démon 7 maître Démon 7 bonjour champion local nga na invité na koloba te pona toki déjà mettre des mots 7 mais bon moi il y a des mots 7 mususu des mots 7 peut to yamba ki jouna ezaki mususu mais vérité to koyeba awa na kotuna question na sima na éviter mettre des mots 7 boni ba santé ba vie ndenge ni siko ça va et ma mneso za na mopena bien makasi pena bino mo bozomona azo ta commentaire mi internet soka za na kanda na ngato ya nani bakache betaka mingi na kozo bora na boyi ne la mama fuidi ebongo bino boseka nga bandeko mwanda sema ko bambanga ndika te akobambanga ndika te mete les mots tokende malema ne pe mbango na émission biso pamba te tozo banga sinte ekoyindela biso awa maître toyebite kala trop to bengi na émission obande kolinga koya te ozolo bakaki no nakoya comme si n'était supposé na déplacement ou bien kini bon nazaki na moi petit déplacement moi muke mais nazonga epé déjà donc na mi tu peux na déjà donc na eka po amboza mo ebele makambu eza ebele akoloba mingi te po makambu eza ebele na tout na question oyo po na tomatisa d'escalier maître de Mosete boni catch club espoir bon nazala so kuna te sina longa de na catch club espoir yo président bon namonaki moi ba erreur moi mike zalaki pour le moment micho na président ya catch club étoile de osundoli na yo ma catch club na yo moko président alongwa na ye bino da moment kama président alongwa na ye donc malgré ba erreur mike to bike ba président bazaka na motema monene soki likambo ça ezaka lokwa papa na bana na ye atemo na sali mabe obeti gogo sali ni pe olimbisi me yo osundoli bana na balabala monte zonga na ndako mama ya ba parents na ye mwana papa tiki bana azwina ndako ba parents na ye bon ba master basaki mo ba erreur moi mike de tellement que nande ko envier pe na catch club étoile pour ça club monene parmi na ville de Kinshasa mobimba nde yango esenga ifaza pena ke nazaka na club wana yango nde côté na telema ina ba ke non tozoki information lo to yiko lukilo mingi mbangu awa numéro 1 ezaki tozoki information ke okomi na 4 club espoir et étoile 4 club étoile ezo apporter nini pa na yo siko depuis okomi kuna bon 4 club étoile en tout cas pena ebele même par rapport à travail na ngai par rapport donc marambo ebele o na sala par rapport ya ba vérité mususu o nde ya kometa musuko boya ba komba musuko bunda po moi buzoba mais na micho pena donc yango ça pona bunda moi trop pona zonga moi caché na nga pena ya Démon 7 ba charge
Aïe aïe aïe. Donc na 4 club espoir ande ko bunda te pona ba biré les gars qui mingi mais na étoile kuna amoni mo ba ouverture yangwana abiki et apporter ebele ba entraînement ba nini ezanga ite yenda lobby donc na boy mwanda asandika bambangai kona ila mama fuidi e bongo bino bo sekangai maître de mo c'était question mususu eye kolobake tozongi na likambo ya kombo demo set tokutendela ba demo set misatu awa na ville Kinshasa demo set mais toi nous voulons savoir tu ba vérité ya pété demo set ya pété alobi ya pété demo set ya pété donc alongola ki moi comme mombo ezaki wana liboso pa baba ki sansire kanga ye abi ki alongoli yango atikaka ya pété demo set abi yende azaki kombo demo set liboso bino nyonso bolandi parce que bino bakombo na mokili ezalaki ntango bino bolandaki kana kombo demo set. Bon naoloba vérité bonga lokuta eza na mboka langa te ye alobi lelo ki kombo na ye koma demo set ezonga demo set ezonga nga nayebi yango te o nga nayebi ke ye kombo na ye Rambo Kimbwadi Masoko Pete kombo na ye depuis toza bana mike solo ku te ke un jour to ba kacher to kute na kombo wana ti to koli to imba kacher ataza na kombo wana te donc akomi na kombo avi ka monike atali par rapport ba vitesse oyo ndenge kombo na nga ndenge ezaleli na ba moto na nga na ba na nga na salaka nde yango esali po ye azwa kombo na ngai mais botune bien na asiki mombebi ke kombo wana eza kombo na ete aza kosia kotazali siko ye mutu abike non pona bo confirmer ke za kombo na ye akozwa bino nyonso ba obobimi na kombo ya demo set akobando ya abeti yo a changer ce kombo OK abeti yo a changer ce kombo OK malgré ki demo set na yo wana mais ya ko ya kaka luka obiko mongone ni Ramboki Mbwadi abi malgré ki Mbwadi na ye akozana Kimbwadi na Masoko Pete ni abeti yo changer kombo après zi kombo na demo set etikali ye moko te ye akokate akobetanga te nani wana Rambo Masoko Pete akobetanga te ngai te wana te ye akobetanga te abetanga demo set ba charge ya Congo mutu akanele Angelou Kanda bimasu na ndakute so akanele Angelou oui na respecté kota ali ane grand catcher na boité mais Angelou pa yebike na ye na Angelou so babundi na tout ça kobeta ninga mais Angelou azaki ex champion abima de champion na mona Rambo Masoko Pete abundela titre te pona mona ye champion mais na minute so biso oyo dans la comme na posa na beta so la sentir comme ça pour na boya rande ko bundela combat sentir mais yo zela no ozonga makambo mais yo pe mobo championné bundami awa ya batante ya lala ya botoli ake beti tourna beti bino beti yo kutu babio te poids okose malade ona ki ozwa kisi na nini na nzela ba Congo omona nini te na championnat de Kinshasa ye omona nini te mais lelo obiki ongo beti bango zo ba senti eso beti ya lala yala nenga za bongo donc félicitations pour azapena makasi po abetaki batebele place wana mais nga azalaki te bato bazali nanga pembeni babikanga nde kobela abeti na Angelou Kanda bon so abeti Angelou Kanda nayebi te so obeta ye bango na bango bon pa na ngai ezala Angelou Kanda ngo asali publicité te ezala ye yalala ngo ezala ye surtout pena mutu neti Rambo Masoko Pete na lisusu ye pe na obeta donc Rambo Masoko Pete demo set c'est comme ya bongo c'est que ye na ngai na osenga na ba conception ya ligue bazwa lokole comme ye kambi ye azi kombo na ngai nga azi na kombo na ete c'est que mtabandi ko lukela makam eza problème ote balu bakonzi ba aider biso nga na ye to bunda batala na vrai demo set po ya azi kombo na ngai c'est que mon nyongo eza bien basanga to bunda na comme ça na beta e na tixé na nukachi après nde siko nde na koluka kachi mususu bato bana ba titre comme ça na beta bango pour boto ba titre lala oyo nani 5 étoiles ya mwamba ba nani malema ba comment nani ouais likota mbinza kuna nani
Sacré fumu. Bango nyonso. Bon, on a go lo baboué. Nga naza na district ya Funa. Na district ya Funa, pour le moment, bateau baba champion, il y a des personnes. Ils ont parti à Nyata. Où est le Nyata? Nabiboé. Ils ont parti à Nyata, ils champion. Ils ont nani. Oh, nani yalala. Nandenge ya district na biso. À part wana champion de Kinshasa nde basami balé na si bato bayebi. Mais na kotala ke soki tobi to soki na beta Nyata, Nyata on club moko bato ni ke ote se katikeli nga yete. Mais na vrai boule pese ba ya kotikela te o beta na yi. Bon, na o beta dans la ngokachi. Mais mingi nde penande mu na ko beta facile pour toi comprendre que aza kache le rôle nga na beti ezala te ko ote bwebwete ezana nuna yala la po yala na ceinture. Ndeye fona beta na botole ceinture comme ça ceinture comme ramisa tout na club na biso. Donc Anyata so pe batela na vrai boule pe ba beti yo. Ezana ngokomba yana ngokomba. Mais muta suke muta okanga makanda be yalala ba charge de champion yalala na bité que de tsofana na ceinture yo ka so dondwa ba wala lonzala nguba donc maître de Mose Tobi a comme na souci le quoi attaquer championnat bato ba ka beta kio donc il y a comme na souci vraiment ceux qui connaissent comment connaissent ko respect ko tozali mon président Franck Diongo ceux qui beaucoup aider biso attente na biso ya Funa ba président ya attente ya Funa président Bosani Kombo voilà président nani Choul premier président Choul premier bossa la lettre qui nani na akati ote ngande na sala lettre na ko sa lettre comme ça tout comment définir na yalala donc yalala yebisa ede azolanda yalala bongisa bongama po kala mingi te ngai démon cette charge wa démon nyonso vi ke na monike bato nyonso komi kokanga pona koma ki démon ngo do fona beta yo muto na ceinture oyo nde muto a champion fona beta yo na botolo ceinture pour respect et kotana nous concernant bakacha so batikale. Engaye nakoloba te. Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe. To maintenant to doser en place to changer nous question soupona et perception vertige. Maître de Mosset pour na comme ngana bengo champion pour na ki da kombo ko beta mais na benga no maître de Mosset côté oza awa pebe na ngai tongi to no mukeli kambu ya francophonie. Toka kibino tango tamo boza kibino so francophonie tamo bo koti malili ondiri ko salamate même mikolo bola mukeli francophonie est-ce que kache ko bunda bana francophonie ya solo to ba fente binoka bon ngana za athlète sur ba athlète nyonso makambo ya francophonie eza makambo na bango ba konzi so ba konzi na biso vike bango bayebi ndenge nini bakosala po soto bunda francophonie soki francophonie ke bunda malokola naza parmi bakatcher c'est que na bunda francophonie donc ngana asir par rapport au ndene ebike na bunda francophonie est-ce que yona no miyebi ki ozana kata liste wana bon komiye ba liste eza passe pona lo bake na miyebi mais bakonzi nde bato batalaka selon mwana ndenge azaleli mwana oyo par rapport ya respect na ye mwana oyo par rapport à travail na ye par rapport ndenge abetelaka bato basepelaka na ye nde yango ekesengake batanga se batenga peta malamu so atenga peta ya malamu mais ndenge na ye ebeli ezaki mwana bakoko en tout cas il faut na bunda Maître de Mosset to ngana na kambo francophonie ezopesanga vertige toyebi ke bino so ba catch edingwete mais catch fétiche ndenge toyebeli eza style oyo bino nyonso bolanda kaka lokolo ya vidi mais kolanda malamu francophonie soki mondela sepeli catch congolais bundama pona fétiche mais na uti kozana émission na vidi na tsaki na TV batos balandaki alobi étant que ministère ya sport fédération congolaise ya catch bozo reconnaître yete boko bunda te aloki kache ebunda mate na francophonie parce que yo lokola Demo Set lokola papa commentaire no eza nini bon papa wana asala déjà belé na mboko oyo na asi mboka kutu Congo na bimuke donc asala belé na Afrique même na monde bato bayebi ke papa edingwe
asala ebele bakoma kobenga catch ya Afrique catch edingo eza nango bongo mpo bato mosusu oyo abeta na vie na ye ngaku nayebi te so na obetanga bango mpo nga aloba nanga vérité oyo asala ebele bon na miniti oyo eza ata na biso papa ani kaka papa eza kaka ata mosusu kanda akopesani biso chance tobunda eza nango malamu. En tout cas vedi nakanisa akwei na piège na nga te donc ya sauté yango alobi ke andimi a reconnaître que papa opesa bango pe chance esala bango pe bien soki na tana bino bozwaki chance ya bunda ba francophonie te bopesa bango pe chance babunda peut-être un plus ekobakisama na catch congolais nayebi te maître de Mosete motuna na ngeza boye tozaka na question moko totuna atobaka question pour un champion nakoki kotangela yo 5 catcheurs yo oyebisa biso kaka na TV soki okobeta bango so bobeta yo pas de problème tuna obangi na ote nga na piégeaka bakoma benga epasola nga na banga na respectaka nde bato mais kobanga nde te mpo na catcheur po catcheur ya moke azalaka te catcheur ya monene azalaka te catcheur oyo abetaka déjà bato esekaka deya grand catcheur po kombo se eyebana kombo eyebana deja démonstré catcheur patron abeta atala te nayebi te bino nyonso kaka ezalaka kaka ngai na beta na tala te mais lelo biso totunaka question oyo ebendaka mpe makambo ebele na nsima il faut osala attention sino te bayo tiela o mutu moko atala vimba ta monene okufi nayebi te soki yo kobeta ye bon tobandi nanu boye malema bon malema akobetanga te na posa na beta ye soki esengi tokutana tobunda na obeta ye magelo soki esengi tokutana tobunda magelo soki esengi tokutana tobunda ndenge bakonzi ya ligue ndenge basalaka liste na bango nga na tokutana tobunda mpe na obeta ngai ya bato te naboyi mwanda azwandika bamanga kona kufa na elama mafwidi epengo bino mosekaka tala pake nanga monene ese na bunda nayebi te mama Miss Edingwe moto akosimba champion lokale carte rouge vraiment nazongi koto oyo Autriche liboma wana komo ena ni Autriche liboma kasi okala liboma seke na ozoye na ozongiseka normal donc na obeta ye obeta Autriche ozongise normal ngam nalobi te ata beti bachaine nango na degré nyonso odemo na obeta ye odemo seti charge bademo nyonso obeta Autriche abeta malaise Satan le diable même mpe ye mpe si tokutani na ye Satan le diable si tokutani na ye na ring eza problème te biso nyonso toya bakatcher so esengi tokutana na ye tobunda bongo na okima Satan le diable na okime poani ye moko ayebi kende na abwenga demo seti na charge bademo na okime na nini seke ye motamsuku ke mokolo yango mpe so ye na ye mobimba bika po ayebika obeta malaise wana ngai te le diable wana ngai te wana demo seti nde alobi nabakisaka mutu moko pa nakomi na 4 nabakisa mutu moko akomaka 6 na après na nyonso bon nazwi nanu oyo la reine Shakira mwasi abetaka mibali akataka babiloko wana bon naboyi na nga te la reine Shakira aza champion aza na ye champion mais il faut okeba a champion senti ya nango soki abaya mibali na nga nayebisa ye na obeta ye mais lokola senti na ye nde nabotolaki yango ntongo mais lokola senti eza ya bana basi seke eza nango ntina te mpona bamakambo na maza makasi mais so akwei na poule na ngai ndenge asalaka bana mibali abikanga oyo demo donc nyonso oluka ozwango te suka filme donc ozwaka charge la reine Shakira oyoki ye alimwisaka yango de soka oya ozwi mbele otya boye pla obeta boye pla demo amelaka libele te donc ndenge ozana nayebi te na oloba nini yasuka super anguluma bon nakoloba boye nga pena nde na pena boye na minute oyo kasi nga nde koza kutu yango wana mpo na super anguluma nalingai pena omoni lokola na minute oyo papa Edingo atiki biso na super anguluma te atiki super donc ndenge abeta bato ebele na minute oyo moto azobeta bato eza super anguluma malgré tout nayebi te mpona abetanga te mais so nakuta super anguluma ezala kutu bien mokolo yango mpo nazwa pena via nabeta ye mpo bato comprendre ke naa pena likolo nakomi pena likolo sikoyo na kanda
Mais sikoyo o rappeler une question kaka na likambolo biwana. Nasali émission de Dingwe. Tout ça qui me connaît comme menanga. Ça fait 2 semaines, hein? 2 semaines passées. Natuni et Dingwe vie yo ke kamba. Tu veux ozuba bona otu ukiyotika na kamba bite na tikaki na kamba te. Na kende ba sokola ngande ndoso ngai na tika makambo ya kati. Nze biskoyo ba kiso tikene no bi oh. Ibungo yo yebi makidi bate. Nze bi ah bon. De makidi bazali, est-ce que makidi bazali. Nze bi bon vieux. Ce qui lelo ba bi vieux dit otika charge. Ya ke Dingwe ya ki champion Dingwe na Kongo tikela ngo nani. Atali kutu ba fibo bazaka pembene wana. Ba matete asha ba pembene wana. Oh nani dete nani dingis. Baza pembene wana akipe bango te. Abite. Mais ce qui na tikeli bana wana nyoso bako trike bango. Nako tikela onka makidiba. Moi muke nako tikela ngo Shakira. Mais toujours nazo ka bakache mingi bazolo bakake te. Si pera nguluma yende batikeli charge nazo bate charge on batikeli wapi obino bomonaki. Bon. Nakotala par rapport ya style ibundeli abunda kitoko lola pape Dingwe asala ba événement malgré tout asali asisina nunya sote ko sala poyi azana mais asali de amwandambo en tout cas pour na pena vérité et en moko mais ba misu sur le reste wana ebina mambo wana te vérité eza moko babunda na bango nazo na ngata ko tala bakache musina yoka akoyoka na yoka mais komona nazo na ngata te mais super anguluma na mona moi trop to kutana moi trop na bien na do type na ke na ba ke na obetai a moi cité aza pena parmi ba grand catcher nde yango lokola za grand catcher yango na posta na beta super anguluma ba comprendre que na beti grand catcher mo ya munene na kati ya Congo on sa banya mike nyoso ba ganga ba koma na respect. Donc ndoko obeta c'est nguma se obeta pa Angelou Kanza. Oh na ba koma deviner bandelisi. Bon na bossa no lobaki déjà. Angelou Kanza oki balobaki da depuis bandelike ba beta. Na éviter lelo vraiment tozana tamingi ya ko tout ki créer ba nite pas mbala simata toko ya na oyelo na ba image ya bato batangi ba kumbuno oya lobe kumbuno oya lobe kumbuno oya lobe kumbuno mwena tango ce que te pas episode que non na rappelo que maître seigneur hein atanga kumbuna yo na rappelo que mbisa mai atanga kumbuno me makambalo baki na boy na ngana za munoko na bango pona ta bunda kuna bobonga na lobaki na ngina ilo ba image pona o pesa bango réponse ya bango bataka pa mbisa mai baki obi to laisser le bit demo c'était tunga nani amoki mbwadi ne c'était demo set na kumbuna ndako benga ke maître Landry kache pato atobi oh kache pato za moko ngai dio na éviter donc pour na quitter l'émission na nga o pesa taka ye moko réponse et bona chité bon na ote ya bandeko na ngai to tika obeta lisolo ya kache pato po minga kache ndai senga ke yo pe kache pato te yokelo nana loba mutu akomi mukubisanga na kache patron kache patron aomona na ba art ya sala plus babi yo bimisa banse ya mbongo na ring ezala wana sala ngo na sala ngo mbala mais koloba isa boyeke ko komikumisa kache patron population etala biso bana posa mbongo na biso te bana posa makasi na biso soki mutu okumisa ki oza kache patron na ebite pas ofutaka ba kache to nengeni so futaka kache moto kache patron te. C'est écoute pour nous mbongo na singa bakomba na nyonso na bundaka so ina oluka pa bakomba ba 2000 ba 19 depuis 2020 tilo dans 2 ans so na bundi komba na si population na ngasa na se en tout cas na ko cité na si bakomi so na babike ba ya ata ba na bango mbao mais o ata tout ringi wana bazwaka pena eloko na bango bazonga na bo pambate mais bref ezali bino na si tous les quartiers ne sont pas qui ont wana okosati donc bana posta public ya posta elia mbongo po andi mayo ya te na lisolo ko quartier patron na nini ai na kolobate na ebite na lobeli na tous les quartiers na lobeli na tous les quartiers
o nyonso ayi amiyebi kami benga kache patron. Ah, wana c'est que le bina na ramboki mbwadi de Moset. Na lobby na sema na munoko te. Wana le bena Angelou Kanza. Bon, Angelou Kanza aza na ndenge na ebeli mutu wana aza na mwa alonga mwa kwanga ndenge tolonga mwa tolonga. Ane patron te malonga nde kwanga. Te alonga kwanga patron te. Po patron na kati na biso nyonso wana apresida ba club patron azate. Bongo se watanga patron bongo sikoyo bato basala bakomba mine na kati ya mboko balobani. Totika distraction wana to bunda catch oto elaki. Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local bande kwa ya Maboko Yanzambe to ko kende ko chite muke ko ba keno maître Landry. Siko aozana étoile na 4 club étoile. Siko yo yeso zo ba programme nini bozana yango na fin année oyo pona bo sepelisa congolais. Bon, na fin de l'année oyo na zaka na komba moko ba komba o babenga o na invité yango te ba komba o c'est une organisation na ngai. Il veut singa bon na lobika la vérité. Il faut na sepelisa ba catcher na biso nyonso étoile. Il faut tous les catchers nyonso azwa eloko na ye ya bonne année. Bonne année. Akomba ngo eza le 31. Na ba fanatique nyonso ba biki balinga catch club étoile. Ba ya mukolango. Na bino pe bato bozana ba média na osepela bino nyonso boya bomona ke ndenge nini to vivre en étoile. Mettre place dans le lobby mabe. To ya biso beto za mo eloko na biso. Na bosani. Bo excusez ngai. O dans boya bozwa mo eloko na bino nyonso. Oya komona ka kozwa te na pesi bino nzela. Bolobela ngango pena bo na TV. Surtout ngai. Bolobela ngango na TV ke naza muta lokuta. Surtout ngai. Donc il n'a pas pour nous tembe champion local maboko ya Nzambe. Mais on pesa biso ko bimisa ngote o na bimisite. E uta na ba poche e uta na ba saki. Panga na banga ka makambu mbala moko bengisa nga na entraînement na okuna cameraman nga boka caméra abanda mbanga zonga boye ayaka esute na chaîne. Akima chaîne. Abo yo no se émission kana bandoki. Ne c'était ça beaucoup que kindoki te. Tout ce toye makamte kya kwa e bando bima e toka e bima na lingite e bina poche mo pesi biso biso toki olia. So ya bina ko bima na ngoko na e bima ya ngomoko. Te za bongo daki ba za pemen ba zo ya bango. Mais spectacle na ngala mesala ko sala tout le temps. Na bi ke ya fanatique na ngande ba kolinga ke ba so ba bière na bango. Ba fan na ngande ba za la prepo ba zo mbongo na bango ya masanga o ba zo ka liboso za muke. Mais mukolongo pena nde pena ba ko sepela si o nya so za pemen na ring. Faut pena mbongo ya ko melela. Ako melela masanga na si ezaka dollar nde e monenge bimaka dollar na franc. Donc ezaka dollar na franc mais terrain nyonso ba ozwango. Bana ba commune na si commune na Bumbu c'est le mabo ebi kinga na kosa ati. Deboa ba mikina il faut za la pembeni ya ring oza dollar. Mais ngana ozati. Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe na évité programme ezamoko par invitation combat le 31 décembre ezali. Donc tous à l'après na couper sabino programme na place que za nyonso bolandaka à Cancer télévision to benga na mettre à couper sanga nyonso et puis je crois bien que non ce qui Nzambe pe asali biso ngolu susu to kozana une émission awa à couper c'est biso programme en direct na TV na biso awa ndenge kaka ezalaka mettre na éviter o couper sa batumi balemisa tout mbote to pe ba fan parce que bino ba kache bozaka lokwa ba musicien bozanga ba fan pembe na bino te bozaka toujours na batu pembe na bino. Et bato apesa mbote bazanga ate na pesi mbote surtout na bana na ngai ya mboka na ngai ya monga fula surtout mingi ba masala nga bana na nga pena za na ba matadi bala ba petit na nga ba salopa ba 600 donc na pena bana na nga na zala na bango na bosani te moi yesa matadi bala na ba ndeko na nga za comme si ba mettre manzaka ba champion maisha donc bandeko nyonso oyo nyonso nazalaka na bango bien donc matadi bala vie ke za mboka na ngai cité pour mboka mboka na ngai baya boleke ebele donc bino so osika ba mbote na bino na mwasi na ngai ya pembe mère Anita mère Palais
Mère Anita, mère a parlé, bandeko, je m'appelle Maboko Yanzambe. Na lo bateau, na lo bateau, ceux qui n'a bois qui ont été qui sont là, qui kilo makasi, na champion local. Na lo bani, na bandiko bois kabongo, aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants, za ONG moko. O ezo sunga ba, orphelin par-ci, par les autres, ça ba donc partout. Ba konzi amboka, tout ça bango maboko pona, ba osala musala, qui toko makasi. Kasi aimons-nous vivants, wana. Et quand même, bon, on a président Doudou Tessi, moi, na France, il y a tongo makasi président Doudou Tessi na lelate et bongo nakini awa nani asimbi biso eza mama Nicole Kanda BCDC Equity Bank franc congolais dit franc congolais natika musapi na compter yango bandeko soki na bosa ko boka bébé lombe double brassard mwana Souda Fatongo na sali mabe makasi mama conseillère et bongo Pascal Poba $50 c'est quoi na bois qui peut kobosa na te ko bakeye mama social bayoka na leki ko bakeye na bois qui PDG Jano Binano bazo boaka ba wana bazo bosa ke PDG Jano Binano aganga pe asala ya minene PDG Jano Binano na yoka di na loba tedi na yiko mama ko boka moko nanga titelongi moko nanga tongo makasi et bon c'est pour ça ko boka moko titelongi na boki bongo ya Fredi Ngoma le coutumier et vient nanga Prosper Bakine mwana Dallas ya tongo vient nanga Prosper Bakine ba bonne fête na yango yo ndé moko Verikitola Belgique c'est na maboka nani ya Verikitola te bona loba tona loba te na koloba te ndenge moko na bwaki Niclet Kapende nzamba malewa na ville kuna donc ya ba restaurant ekanga masolo Niclet Kapende ndakangi yango ya solo vraiment makasi motema ya docteur Jean-Pierre Sousa bwaki Raymond Zola na bwaki Arlène Mujinga Bonheur le sako na yo lisusu famille eyamba mobimba pe famille Onyangunga mobimba na bwaki bongo Mama Amise Edingwe Moto Nangenge Colonel Chako respect ndenge en tout cas na bosa nte ko bwaka bongo lisusu moko nanga Frank Diongo soki na bi si mbumbu Denis Kambai si mbumbu vie na ngai tozaka na bosa nte na ba continue sur ya biso ya fédération ADT Tyson ba président Frank Diongo ba mon colonel Chako ba continue sur la fédération en botte na bino yango ba DT Prince Masota bino sur bino DT Panther mon vieux tozali na boka ki déjà na boka déjà champion Aisha champion Maisha na na espace na cercle Mayalos en tout cas yawe yango yo champion kuna simanani champion Maître Manzaka, on a champion de Maître Manzaka, donc il a toujours dans 4 bakatiers. Parce que maître, c'est que bakatiers. Ce qui champion, c'est qui va boxer. Donc ils ont bongo, tu comprends que le gars, il champion. Il va que on peut pas boxer à ta bunda na été, il est champion. Clarisse Amboka ondenge moko na bwaki Renate Makwela moi simbingadi. Clarisse Amboka okuna Luanda moi simbinga pe lisusu. Pona na kena ko chité, ongo boka suna ndobana. Na ko osinyalinga. De na bosani te bana na nga nyonso ayebi ke asala matadiki bale pa na ngai bango nyonso boze belé donc nombre eleke belé na pesi bino nyonso mbote na dépôt na ngai na matadiki bale bambote na bino kuna na dépôt ya maître na matadiki ya jumso betela bino tout boko sekolo na champion local malamu kasi na bwaki bongo DG na ngati teliongi moko na ngai tongo na bwaki bongo DT Papi Fala pe sous na sima ya caméra zaki na Miranda Joseph na sima kamera na bosa nte ko boka Jonas Maza Diane Omoy mwana 8 banyanya mikolo na bwaki bongo équipe technique na mobimba kolo bake Pasteur Bon Bomalika na bosa niyo te Pasteur Bon Bomalika Berger Etienne Bokopolo soki na te boye na bwaki Bilamine Kamba motema ya ciao.